Coucou ma famille, coucou, bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, mbote, 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 partout et pas wapi tozwami, na pesi biso bambote, bambote na kombo na Yesu Masiya. Vraiment naza na esengo lisusu ya kozala lisusu liboso na bino na mokolo ya lelo ma grande famille. En tout cas ya koya lisusu liboso na bino mpona kosola lisusu mokolo ya lelo. Et soki vraiment toza ya kotelema na mokolo ya lelo, soki toza envie tozwi mpe makasi oyo ya koya lisusu ya kotelema ya kosolola boye, eza vraiment na makasi na biso te, eza na makasi na biso te, eza grâce ya Nzambe, eza bolingo na Nzambe wana oyo azosala, azomimonisa kati na biso, azokontinue kobatela biso, Nzambe wana azobatela biso, Nzambe wana azobundela biso, eza vraiment na makasi na biso te. Napesi Nzambe merci mpo na vie na yo, napesi Nzambe merci mpo na vie na yo moto ozwi libaku ya kotala ngai ozolanda ngai, Nzambe wana oyo abateli yo, merci mpo na bomoi na biso nyonso tu. Na yango pourquoi pas tozala reconnaissant et reconnaissante envers Nzambe wana, to pesa ye merci et to recommander pe moment na biso ya masolo na maboko na ye, et puis to ya kosolola après. Merci papa, merci Seigneur des Seigneurs. Kolo to pamboli monene ya bonzambe na yo, oza bolingo, oza malamu, oza Nzambe. Yawe soki biso toza envie, soki biso yawe tozwi makasi o lisusu ya kotelema na ntango oyo yawe kosolo, eza na makasi na biso te, eza makasi oyo euti epai na yo Seigneur. Biso banani yawe Nzambe na bomoi oyo tozomerite pema oyo, eza bolingo na yo, eza grâce na likolo na biso. Merci éternel, merci na bomoi ya papa, ya mama, ya ndeko mwasi mobali oyo azwi libaku ya kotalanga, merci na vie na ye, merci na bomoi na biso. Éternel, te recommander moment na biso ya masolo na maboko na yo papa, zala na biso du début jusqu'à la fin. Père éternel, lobela biso. Père éternel, ngai nani natelema liboso ya bana na yo mpona kopartage na mokolo ya lelo. Tikete o nyonso tokoloba awa ezala ekouti epai na yo, yawe tia maloba kati na biso, ya biso disparaître, ya yo nde apparaître, éternel Dieu des armées. Yawe lobela bana no peke message oyo ekomaka mpe esika na ntango oyo ebota mbuma kitoko esala misala nango kati na bana na yo oyo ya yo te papa, to détruire, to rendre harmonie et sans feu dans le nom puissant de Jésus. Assistance et protection des alcool absolu début jusqu'à la fin. Batela longisa kangola pe saela biso oza bolingo oza Nzambe, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment Nzamba lola pambola biso, Nzamba lola pambola ndeko na nga oyo ozwi libaku ya kotala ngai, Nzambe wana apambola yo. Topesi ye ka merci po yende aza bolingo, yende azosala biso grâce, azoprotege, azosala kati na biso. Et na yango tozanga te toujours ko remercier et bandeko nyonso tu oyo bazopartage ba video na biso, bandeko nyonso bazozwa vraiment bolingo wana oyo bazozwa considération wana ya kopartage video. Et nabondeli mpe na yo ndeko na ngai ya mwasi ya mobali, papa mama, ntango mpo kozwa libakumba ya liboso to mpe olandaka deja e otali lisusu ekozala malamu opartage la video na biso, et ntango yo ozotala olike opartage, eka nde nalobaka bacommentaire na bino mpe ekosalanga bien, ekosala kaka kitoko, parce que toza kaka ensemble, toza kaka ensemble. Et na yo mpe moto kozwa libaku mbala ya liboso okwei na video na nga, en tout cas nazosenga na yo kaka osabone, osabone et osabone ekozala bien. Ntango yo osabone otali, osabone osali mpe partage na bandeko mosusu, et bienvenue mpe na ba oyo bazocontinue na korejoindre biso, et toyambi bino na kombo na Yesu, et Nzambe apambola biso. Voilà ma grande famille, vraiment soki na ye lisusu lelo na ye tosolola kaka, to partager kaka ndenge ezalaka comme d'habitude, ndenge tosolola kaka, ndenge tolobela kaka. Lelo vraiment et sujet na nga o na ye nango lelo eza sur le comportement de la femme, oyo tobengi na lingala bizaleli ya mwasi. Balobi mwasi, mwasi nde bizaleli. Mwasi sans bizaleli eza pasi, parce que bizaleli ya mwasi
car on a toujours l'habitude ya oloba que yango wana fierté à moi si bizali ya moi si yango wana valeur à moi si bizali ya moi si yango wana nyonso tu ya moi si parce que moi si oyo azana bizaleli mabe aza moi si oyo amikangelaka baporte ye moko tout d'abord mpe azokanga baporte na kati na foyer na ye ezala mpe na yo ndeko mwasi peut-être nano obali te c'est très important ya koyeba mpe kotala kobongisa bizaleli na yo deja sikoyo olobaka teke ntango mosusu place oza na ndako na quartier na baninga na to yo ozala babizaleli osala mambo osala ezala bien te yebake so okende ngo na libala non nabali te pardon siko ozeloki obongisa ngo na kati ndenge nini or babongisaka libanda peut-être yango mpe ntango yo kobongisa peut-être yango mpe nde ekoatire lisusu mobali ayaka nde nauti oloba tout à l'heure bizaleli ya mwasi ntango mwasi aza na bizaleli ya malamu eza mpe l'une de choses oyo efungolaka baporte ya bénédiction d'une manière ou d'une autre efungolaka baporte ya bénédiction eza oyo esalaka etango tozolobela lisusu bizaleli mosusu tozoloba ngo mpe lisusu na kati na mwasi oyo aza na kati ya libala parce que même bible ezoyebisa biso bongo na proverbe 14:1 bible ezoloba na biso femme sage la femme sage bâtit sa maison et mwasi insensé la renverse de ses propres mais donc une femme insensée arenversaka ngo na propre main na ye moko ntango bazoloba bâtit sa maison oui, bâtir sa maison, quand ça a été une femme sage bâtit sa maison. Il faut ozo lamba, ozo entretenir ndako, ozo pota bana, ozo sukola ndako mobali na obi lamba et tout. Oui, ça fait partie aussi, mais bizaleli. Parce que ozo lo sala ano nyonso tu wana. Obongisaka penza orepasaka penza bilamba ya mobali na yo. Osalaka na yo nyonso wana olambaka pena kote loboko ozali ndako na yo propre et tout mais oza bizaleli mabe yebaki ozo renverser bonheur parce que mobali moko te akolinga kovanda esika okimia parce que mwasi ya bizaleli mabe azangisaka mobali kimia mwasi aza bizaleli mabe azangisaka mobali kimia mobali azana kimia tata olia fufa munene boye ata ozolia ekolo aloso ye moko soso mobimba ye moko me ntango yo oza bizaleli mabe ozotia ye kimia te orenverse bonheur na yo et puis obimisa mobali libanda bizaleli c'est très important bizaleli c'est très important et pas mwasi fo kozala na bizaleli ya malamu mwasi ya libala azalaka mwasi ya komikitisa mwasi ya respect mwasi akomikitisa mwasi ya respect. Il y a des femmes na kati na mabala baza ba insolente, ben poli, bizaleli mabe, comportement mabe. Nyonso tu wana pourquoi parce que azo yoka yoka. Ki mibali boye. Mususu pe kutromona voir même éducation wana comportement wana bizali wana bima na wata na ndako baboti na yete. Mususu pa bima na ngo depuis pa na bango ndengi wana. Mais aye libala a changé te. Et loko moko te a changé loko te. Azo deméré na kati ya bizaleli ya mabe. Bizaleli ya kofinga, bizaleli ya kosabote. Toyaka libala, okoyoka lobi, libala ezaka pona batu mibale. Libala ezaka pona batu mibale, ngana mobali nanga déjà libala c'est bon. Tomikosaka bandeko nanga. Libala ezaka pona batu mibale te. Batu mibale nde basanganaka. Batu mibale nde bakutanaka, bayokani, basangani, basepelanani, balingani. Et ba se mettre accord, ya osala nini, ya kosangisa batu, ya kosangisa tout, le plus important d'abord ba famille. Ya kosangisa mabota. Toujours libota ya mobali, toujours libota ya mwasi to sangani parce que biso mibale to yokana kinan parce que soki libala ezalaka pona batu mibale to sangisa batu te. De to sangisa batu te, de to vandisaka ba parents te, to vandisaka to sangisa ba église te, ba pasteur te tout. To sangisaka te po libala eza batu mibale bayokani me basangisi batu po basala libala na bango mais tango bino bokende siko na kati na ndako eza siko makambo na bino mibale mais d'abord avant bokende ezaka nanu kosangisa batu cela veut dire que libala ezaka kaka nanu ya batu mibale te mobali nanga asalinganga nake na bango wapi bizaleli mabe
Oui, mobali alingi, c'est très bien parce que même Bible pour te recommander biso que Marie aimait vos femmes, ils ont recommandé mibali pardon. Ils ont recommandé mibali balinga basi na ba mobali alingi. Mais tant mobali wana alingi yo po lingi bien mais linga pe famille na ye respecter pe famille na ye parce que moi si ato lingi mobali na yo mais ozo manquer respect na famille ya mobali na yo et yebango ki ozo manquer pe respect na mobali na yo indirectement. Oui, c'est clair. Eza bongo parce que tant yo ozo manquer mobali ozo respecter mobali non mais ozo manquer ba ndekoni respect. Ba beaux parents na o respect ba s'aimer que tout. Olobi que o respecter mobali na te o respecter mobali na te. On a respecté mobali na bangonde. Mutu aza parfait na mukili azati. Ba belle famille ba koza pe na berère na bon tout comme yo poza na oya yo berère. Mais tant yo za mwasi o ye na kati ya libalo za mwasi po o bikota na kati ya ba zizani to bikota na kati ya ba ranking te ba keraite o na kati ya belle famille. Peut-être au contraire peut-être tant yo ye na kati ya libalo travers mobali na onde fo luka sko o tiata kimia. O tiata kimia ozala une femme exemplaire. Ozala mwasi o ya ye ko ajouter quelque chose na kati. Parce que balobi oza aide, moi c'est ça aide. Tant oza aide, vous toujours les lots comment ya ko bakisa, ya ko ajouter. Vous toujours les lots comment o ya ko compléter. Mais par contraire na yo, o compléter mais ozo longola. Ozo longola. On a manque ya respect, na manque ya considération, na makambe belé. Ozo longola, ozo semer nini, ozo semer ya mabe. Ozo seme o eza ya kitoko te ozo jouer rôle na yo lolenge esengeli te mwasi alibala insolente mwasi azalaka pena mobali aoloba aza na aya asa komi na combien asa mati mwasi alingaka kaka donc esika bato bazali fo bayeba ye mpe azali wana bible ezobisa biso ke mobali aza chef ndenge Christ aza chef ya église. Mobali aza chef na kati ya ndako. Mobali aza chef ya mobali. Et femme soyez soumise. Oui, soumission na yo eko uta na oyo pe mobali azo sala. Oui, bien sûr. Mais tout d'abord yo faut jouer dans le rôle na yo. Faut eba na za mwasi na kati ya bato. Place boye na ko se comporter ndenge nini, na ko loba nini, na kati ya belle famille na fona se comporter na entourage ya mobali nanga. Eza na basi mususu ba ya na vie ya mibali na bango ba ya ko détruire nyonso ko ba na entourage ti na famille. Ko ya na kati ya vie ya mobali oye ko bebisa nyonso, attitude mabe, comportement mabe, impolitesse makasi. Impolitesse. Ozora soin ya mobalité, ozora soin ya biloko ya mobalité. Bilamba mobali kuto yeba ndenge ba repasaka te, yeba ndenge ba entretenaka te, ba arrangera te. Oyeba ndenge ba gumba te ba tianga na valise, oyebi te loko to yebi. Femme insensée. Moi so azo renverser bonheur na ye. Alors bien déjà si na koti libala, déjà si na balé sili nango, na kena bango wapi, ba sala na za bango tina te eboy na boy. Bato oyo zo négliger le lobi ozala posa na bango. Lobi ozala posa na bango makasi. Parce que tant yo yenda kati ya libala oyo ko somba osombi mobali te bo somba ni te comme ya sombi ote yo po sombi ete. Donc bo sangani bato mibale o ba wuti na deux familles différentes. Donc automatiquement moi si a commis na deux familles et mobali pas commis na deux familles. Donc cela veut dire que kati na bino fo unité zala bo moko ezala po demeurer bongo. Parce que na kati na libala biso basi toza na ba rôle ebele tellement que o to jouaka mibali peut-être ba jouer ngote. Yawala moni Bible ezo bana biso ke femme est censée à renverser sa bonheur na propre main na ye. Pour dire que toza na ba tâche ebele, toza na ba responsabilité ebele. Et na nyonso wana ça nous demande quoi? Ya kozala sage et ya kozala ba femme sage. Ndenge Bible ezo bana biso. Ya koyeba ko bâtir. Comment to bâtisaka ba foyer na biso? Comment tozo bâtir ba ndako na biso? Par rapport ya bizaleli na biso, par rapport ya ndenge biso tozo se comporter, par rapport ya o biso tozo sala, tozo se comporter ndenge ni, tozo bâtir yango ndenge ni, est-ce que tozo réussir, tozo renverser yango. Mosusu peut-être yo mo reposo renverser yango, mais ozo se rendre compte te. O se rendre compte te. Oyeba te ke ndenge oza bongo ozo renverser bonheur na yo.
Ozo renverser bonheur sans le savoir à cause il y a impolitesse, à cause il y a manque de sagesse, à cause il y a bizaleli mabe. Moi c'est bizaleli mabe quand na so ba baso bazaka ba insolence wana. Au moment la penza mobile aye quand na lobé dernièrement pour l'accueil. Ayebi na ko yamba na mobilité, ayamba mobile na ba rapport, ayamba mobile na ba sangwa mabe. Ayambaka mobali na rofinga, ayambaka mobali na ba remarque. Basi tozo se comporter ndenge nini na kati na mabala. Bizaleli na biso eza ndenge nini na kati na mabala. Tobongisa bizaleli. Tobongisa bizaleli. Okomona pe mwasi ndenge na ba sambela makasi. Alors mkana tongo ke église o kapata msusu intercesseuse mususu yo kata mususu ye mta nettoyer ke église ye mta sala mais comment yozo ke ndo bongisa na ndako nzambe na ndako ndo moko zotika désordre comment yozo ke ndo bongisa na kati ndako nzambe na ndako ndo moko bongisi te est-ce que même nzamba o sepela na te même nzamba o sepela na te parce que ye moko abi femme sage bâtit sa maison ce que yozo bâtir nanu ya yote oké ko bâtir ndako nzambe bongisa nanu epa na yo bongisa nanu ndako na yo bongisa nanu bizaleli na yo bongisa façon na yo ya ko se comporter bongisa lobeli na yo bongisa na ke politesse na yo bongisa na ba langage na yo. Et il y a des femmes soki apesi yo lingalo koko sala fièvre apesi yo penza lingalo osali fièvre tozokimisa mibali bino moko tozokimisa mibali bino moko mpona bizaleli na bino ya mabe ozokimisa mobali na yo moko mpona façon ya kose comporter na kati ya ndako ya libala ozo renverser bonheur na yo na propre main na yo moko ozo renverser respecter mobali ba musicien koto bazoyemba ngo babi tosa babokilo tosa basemeki tosa bamususu oyoka sona tosi bango bakomona bakomonelo par rapport à quoi parce que ovanda na ndako oza na ndako na olamba nzungu na yo olalaka na mbeto na yo bakomonelo par rapport à quoi bakomonelo na ndenge nini soki bazomonela alors tia balimite na bamara mosusu mais respect et garder toujours bande nango respect ezala toujours respect ezala toujours basi ya mabala tobongisa bizaleli bizaleli ya mwasi c'est très important mwasi bizaleli aza mwasi atongaka mwasi ya bizaleli ya malamu aza mwasi oyo aye azobâtir. Est-ce que bando ina kati na ndako ya libala bando kota na libala ovanda penzo osali examen de conscience otali penzo obina kati na ndako na apporter nini depuis na ya eloko nini ya malamu o ngana memi na kati na libala nanga depuis na ya eloko nini ya mabe o ngana na ona sala effort na bongisa et il y a des erreurs mususu tozaka na ngota mususu batu ba oyebisa o se rendre compte na ngoti mais ça ma erreur mususu yo moko penzo ozo sala ko ndenge ovandi moko yebi penza ke ndona o sala penza penzo bien na o sala na ko ou bien na sala ngopena na ko skota yo zo sala na ko na pour retour ezali pana parce que retour ezongela ka yo retour ezonga ka na ndaku na yo et yango wana renverser yango wana renverser pourtant yo zo sala loko zo se rendre compte na ngote ou bien se rendre compte na ngo mais o assumer en onzimi ou bien se rendre compte te ba pesi yo conseil ba talisi yo mais oboyi ko accepter yango oboyi kobongisa mwasi ya bizaleli aza mwasi azaka songisongi te ntango yo oye na kati ya libala oye mpo diviser bato te oye te mpo ozwa ya kuna oya nango ya kuna oya nango omélange bato aza mwasi azaka songisongi te babi une femme sage bâtit sa maison mobala koko ozala yebisi yo likambo ngo eza ya secret peut-être eza ya famille na ye pe tellement que alingi yo mingi alingi mwasi na ye alobi mwasi na nga nazopartage na ye reste à vie tika na partage na ye na secret oyo nayebise na likambo ya famille na nga nayebise na likambo oyo mama yo ozwi sango ki omemi na gauche boyebi kutu na belle famille na nga kutu bomoni kutu basemeki na nga kutu semeki na nga wana kutu oyebi kutu ezalaka nini eza nini mama
moi si na mobali bazaka toujours na secret na bango, moi si na mobali bazaka toujours na bloc na bango ba partageaka o eza entre bango, et moi si na mobali tant ba partager makambo na bango etikalaka entre bango, tellement yo za moi si ya songi tellement yo za moi si ya bizaleli ya mabe okoka ko bomba secret okoka ko bomba likambo te, oza moi si epanza makita oke na gauche lobby oke na droite lobby ozongi likolo lobby o matina so lobby koloba pona ko seme ba zizani na kati ya bato. Moi ça libala ezaka soni ovandi pena na kati ya libala no ba ko tokele koko ba ko tuna o sangwa kisuba ba ko tuna likambo kisongi. Quelle humiliation. Toyoka ki otonga ki toyoka ki oloba ki moi ça libala ba ko tuna likambo kisongi. Ezala ta na propre famille na omoko, ezala ta na belle famille, ezala ta na entourage. Okoti na lupangu sika, lupangu oyo yesika oyebi bato te, mais ozaka misu pele oluko yeba nini elekaki akombo ekotaki awa nzungu elekaki wapi kopo ekotaki wapi po bandoloba makambo ya bato. Quartier oyesika si oyebani na moins d'une semaine, moins d'un mois osi oyebani pona nini oza yo ozaka olinga kotia monoko partout na makambo ya bato. Mwasi ya bizaleli aza mwasi ya bizaleli malamu, aza mwasi avandisa makanisi na ya en place, parce que mwasi ya maele o Bible so recommandé biso une femme sage bâtit sa maison. Mwasi wana avandisa makanisi na ya place, faut soit temps ya ko réfléchir pour na foyer na yo, faut soit temps eloko nini ngana ko mema, bonheur nini o ngana ko apporter na kati ya ndako nanga, esengo nini o ngana fo na apporter na sepelisa mobali nanga bana na ngai libala na ngai. Foyer na ngeza na kimia za na sengo. Moi si abiseli asa mwasi atira monoko na mambo ya bato te. Asa mwasi oluka pourtant yo zaka nyonso luko yeba makambo ya bato. Tant nini yo ko se concentrer na oya yo. Tant nini yo ko luka otonga. Balobi bâtir sa maison. Okotonga na ba idée, okotonga na sagesse, okotonga na losambo, okotonga na biseli ya malamu, okotonga na misala. Sko yo tangu yo zaka nyonso ka distraction misuka na makamba bato matoi kaka boye on soit tant otonga pa na ote, et pendant que yo za na distraction na kokota na makamba bato et yeba ke sima otiki porte moko eza grandement ouverte au diable a kokota d'une manière ou d'une autre pour na ko détruire foyer na yo, pour na détruire foyer na yo et a continuer yo kangi ba porte ti yo fungoli yango no yo kamakama na distraction na songi na makama mabe na bizali ya mabe osaka boye lokwa puku oluko yoka oluko yeba nini elekaki awa nini esalamaki awa oso ata nini ya obondela nzambe kobuka makolongo pona foyer na yo tani oswaka penza ya kobuka makolongo ya kobela nzambe. Tant sous pe mobali na azotamba bete parce que ça mibali ebele bazaka la bango na ba distraction, mais nzamba le kara mingi par basi pona kosalama pona olakisa mambo ebele parce que tant yo poza mwasi ya distraction diable akokota na kati ya ndako na bino a détruire bozaka foyer ya pongi osawana mabokilo na ngai ndoki bona boy ozovanisa ti mobali ozoyebisa ti mobali ndenge mama na ya aza ndoki. Vous savez eza na basujet mosusu ezaka très sensible que ni yo ni mobali moto akokosupporte yango aza te. Ndenge yo kolinga te mobali na yo abengela yo mama na yo ndoki, ndenge mpe mobali olinga te yo obengele mama na ye ndoki. Donc eza bongo et soki mpe eza le cas, si c'est le cas au moins faut yeba ko na sagesse nini ya koloba, manière nini ya kolobelango, manière nini ya kolobelango, façon ya ko parce que lo ba mama bokilo ebele ba mama bokilo be ba komaka bandoki lelo ba mama bokilo ebele ba komaka bandoki. Oui eza na ba mama bokilo musu baza bona makambo mabe makambo makasi, mais tellement basi ebele lelo batie na mituna banka ba mama bokilo balingaka ba mama bokilo na ebite mama nini o akobota mwana na ye alinga bonheur a mwana ye te faut pe kaza ka mama mo ya ndoki, mais mama oyo kolinga bonheur a mwana ye olinga ka bonheur a mwana na ye. Mais sikoyo lelo basi ya bizaleli mabe o bakomaka kokanga ba mama bokilo bandoki
azolobela ngo petit mobile azo finga mobile azolobela mo mama no ya ndoki wana mama na oya boy mama no ya boy. Est-ce que yo kolinga mobile aloba no bongo pona mama na yo? Donc to comment on dirait mibali yango babima na banzete. Or aza pe na mama oya bota ya bima mama na zo mériter respect. Ana posa respect o ezo te pa na yo en tant que belle fille na ye. Ko respecter ye belé o ya bote yo mobile ya bokoli ya pesi éducation malamu atangisi ye. O mona pe mususa souffrir belé pona otangisa ta mobile yango. Yo ye o détourner. O ye na ba sujet na o ye na makambo na yo. Basi to bongisa bizaleli. Moi si bongisa bizaleli na yo. Bongisa bizaleli na yo na kati na libala. Oye na kati na libala oye ko sangisa, oye ko panza te. Oye ko panza te? Comment yo koya na kati ya ndako ya libala oye yo panzi? Oye na kati ya ndako ya libala oye yo ko seme bazizani ba trouble. Babi moi si aza porter bonheur. Tant yo ye na kati ya libala no ye na bonheur. Oye ko ajouter quelque chose d'une manière ou d'une autre. Oye na oyo eza kati na o démontrer ngo bimisango. Oye pona opanza te. Moi si ayaka pona kopanza déjà tant yo so panza tout autour na yo so panza. Ndenge nini siko okotonga oya yo moko. Ndenge nini okotonga ndaku na yo moko. Otonga ndeni. Moi otonga ngo ezala te. Moi otonga ngo ezala te po ye déjà ozo panza. Ozo fongola ba porte. Respect, komi kitisa, politesse, vie de prière. Une femme sage. Et biloko wana nde fongola ba porte na kati ya ndako ya libala. Mobali soka célibataire différence ezaka makasi na mobali ya bali. Alors tant mobali ya bali différence fait moi na makambo nyonso tu. Libala oyo ezaka parfait ezalaka te. Libala nyonso ezalaka na ba makambo nango na kati. Mais en tant qu'une femme sage, au Bible les ont recommandé biso. En tant que moi si à bisaleli, faut qu'on y ait sika nino bébé zalina bongisa. Faut qu'on y ait sika nino ils ont marché te na kati anda kuna mana sala tout est marché. Faut qu'on y ait que l'on dit ça qui te na vie à mobile na ngana il faut na apporter on a kimi avec la prière avec la sagesse. Moi si à bisaleli, il va qu'on soit soin à mobile na yo. Moi si mususu omona ye wana soka bimi penza oh non obika waouh ouais pas moyen donc à ça déjà mon tout na kitoko elongi bien maquillé mususu pas maquillé assez maquillé na été ozomone kaka bien alati bien mais tala mobile ayebi nde babongiselaka mobile bilamba te ayebi nde bagumbelaka mobile bilamba te bana kutu koloba te. Abi aza mukolo qui peut m'amener moko. Ce que le roi aza mukolo roi non na kati libala les ani mama. Wa kika ko sokola basani to kika ko bota bana te. Uzana ba role belé na kati libala. Uzana ba role belé na kati ndaku na yo. Moi si na kati libala aza moi si ya kimia. Parce que tant yo zo za kimia, ozo zo ata ko se concentrer, ya ko bondela, ya ko luka nzambe et c'est par là saint son robanda ko orienter yo. Abando ton son na sagesse. Abando la ki so lenge nini ya ko sala, lenge nini ya ko tam, so lenge nini ya ko encadrer, ya ko diriger ndaku na yo. C'est ça qu'on appelle une femme sage, celle qui bâtit sa maison. Moi cette distraction da renversaka. Ba maman ba si to lo la distraction. To bongisa bizaleli na biso na kati ya mabala. To bongisa bizaleli na biso tout autour na ba famille oyo to ya kokota, to ya kokuta. To bongisa. Makambo so se passera na kati ya belle famille oza obligé to kotango. Même si eza mobali na yo mais wana eza bandeko na ye. Bakopota na bapota ntango baosila na basilani. Eza te ke ya yo mwa so na kati ya balotia monoko na kati ya makambo na bango. Osa le roi yo so kote la mobali okokote na nini wana eza bandeko na ye. Waka ngikutu ba bisinga famille bena na mekata na rate. Tango yo siko yo kota ba famille bato ye pozo tia mobali yo kisongi ya kabwana bango kaka sala bango kaka boy baninga kayote lelo soki ozate bana na yo bona ko mama tia kimia peu importe likambo ko le contre mobali no na bandeko ni.
En tant que femme sage, il faut tia kimia. Nanzela mobali na yo. So peut-être que vers bango te pour éviter ba problème nanzela kaka ya mobali na yo. Faut tia kimia nanzela mobali na yo. C'est pas que yo bakisa ba mungu na ba pilipili kuna obebi so détruire. Et ça rend une femme sageté. Et ça rend la femme oyo azo construire te. Et ça rend la femme azo bâtir te. Oye pour na ko bâtir, yeba ko bâtir. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour na ko bâtir? Ça nous demande quoi? Et ça c'est ngabisoni to sala ndengeni. Tout d'abord c'est la prière. Qui m'y a respect comme kiti ça. Et la soumission. Parce que moi si on a quatre soumission to yoka mobali nete. Ensemble makambo ezo traverser na mutu soit alali ala muki ko ya sali. Soit alali ala muki ya sali. Moi ça ninga ça makambo na kati ndaka libala azo apprendre mobali et non azo senga soit permission bien azo consulter na mobali na ye avant ça alikam. Mais yo loko oza na femme sage te. Loko oza na yo mwasi oyo osala makambo eyela kai osala makambo po yo pesi mobali no rapport. Est-ce que wana ozo tonga? Est-ce que wana oza femme sage? Est-ce que wana vraiment oza femme sage? La femme sage bâtit sa maison. Koluka ko renverser bonheur on samba pesi yote. O misusu ba oluka ngo ba ozwa ngo te mais yo zo peut-être na facilité mo ko ozwa yango. Ozwa peut-être na facilité mo ko boye ndeko nanga. Ko tiaka na mutu na oteke mibali ato sali boye. Akokende kaka mibali na koko bomele nzoto. O na ya bisio boma na pona mu. Le seul mouton a koufa pour la bisonio son asina c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mouton a koufa pour la mouton na mukilio azate ana été. Bato ba koufa pour la bato tali ba onza me mo ka o juger ba mo biso batute. Mais tant ba biso ba bite ke omi boma pour na mouton. Omi katwa pour na mouton. Salande o eza devoir na yo parce que mon bali pe na kati libala za pe na ba droit na za pe na ba devoir na o fa sala parce que Bible zo recommander na mo bali alinga mwasi na etant muto alingi mwasi akosala beaucoup de choses avec amour et tant que peut plus recommander surtout za ba femme sage tous à la soumise et zo singa biso pe to sala biloko ebele o eza devoir na biso pour na ko bâtir pour na ko jouer rôle na biso na kati na mabala. Yo le bateke na sala bo etata na sala ko kende na e ata na sala oyebi ba biloko biso to mona ya mikemi ya tina te wana ya mwana nde kanga mibali ya mwana pende bimisa mibali eloko yo monika ya tina ona eloko yo mona ya tina te wana oyo linga ko sala te oyo negligea wana ya mwana mobali azela yo sala ngo sko faut ovando omitala na kati ya foyer na kati ya ndaku na kati ya libala na eloko ni onga sala te eloko ni onga na negligaka. O peut-être mobali nanga zela ngana sala. Pambola nzambe so okuta na mobali alobaka sala moi si remarque. Et à mon peno sali makambo ko eza ya ngoti avandi siyo apesi yo conseil sali remarque ala kisiyo. Mais soko okuta na mobali aloba te. Ato sali kambo au salo reproche te, au salo remarque te, abimi lo wa nyao akei. Ndeko nanga, c'est très dangereux. C'est tellement dangereux que obandoye bate okoma perdu na sala ni na sala kite ni na sala kite. Alors attends que une femme sage soit conscience vanda bongisa bizaleli bongisa attitude na yo bongisa façon ya kolobela langage na langage ba langage ni obimisela ka mobali ba langage ni obimisela mobali na entourage na kati na batu na belle famille voire même na propre famille non ko to lobela ka te zakate ke to lobela ba belle famille na ba te voire même na propre famille na yo. Ta façon de se comporter, c'est comment? Ozo tonga tozo détruire. Ozo tonga tozo détruire. Yo lo baka ba biloko amikemi ba biloko amikemi kana yonde ba ba lingaka. Yonde kanga ba yonde pe bimisa ba. Tanga monya moi se retrouver na kati. Mobala malama ova ni kaka. Ata oke sala na eba gauche droite na eli banda mama nanga. Mais yeba ki ozala wana. Azakaka po ebike azwaka deja oya mona wana onyo santale onyo sali bande tali yote etali ye moko ebe lo ni mais au moins yo za consciente o ebike na salaka nazo remplir ba devoir nanga et na nyonso tu wana eloko ekoyako zinga nyonso tu wana c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière parce que sur le sambo te to sa elote
nzambe ye moko kolo ya libala ye moko nde asala libala ye moko nde apesa instruction wana apesa institution wana oyo ezali mariage ye moko nde atiango kati na biso ye moko nde akosan charge nango na misala na ye mais ntango ye arekomande biso fo tosala oyo eza devoir na biso le reste abundela biso le reste abunda asala alongisa bongisa bizaleli mwasi ya libala bongisa bizaleli zala mwasi ya bizaleli ya malamu zala mwasi oyo ayebi koyamba mwasi oyo aza na accueil mwasi oyo ayebi kovandisa mwasi oyo ayebi aza na hospitalité mwasi oyo aza na accueil mwasi oyo ayebi kosangisa enoko panza mwasi ya bizaleli ya malamu apanzaka te sala oyo eza l'essentiel mpo na yo sala oyo ezo bible ezorekomande yo parce que ebiki ozosala yango mpo na gloire ya nzambe ozosala yango mpo oyo nzambe arekomande e ozosala yango mpo na foye na yo mobali mpe bana na yo yo moko mpe libota no fierté ya libota na yo c'est ça tobongisa mwasi bongisa bizaleli ezala yo ndeko mwasi na mobali te yebaki eloko mosusu mpe atiraka mibali yango wana nobaki yango meme dernièrement eza bizaleli mpe mobali mosusu atala ko de no oyebaka te atala ndenge osekomportaka atala ko balangage nini obimisaka na kati ya bato oloba ndenge nini osesprimaka ndenge nini etu mais ntango yo osala bizaleli mabe okonunu otikali na quartier okomisere ya quartier bakomi oyembelo banzembo okomi aigri epa bato oyo bazwi mpo yo moko boyaki kobongisa oyo ya yo ozalaki na 1000 chance biso mpe yo tozoloba ozoyoka me ozolinga obongisa te lobi okanga nani ndoki okanga nani bandoki ezaka yo moko mpo mipesa ye te mpo oboyaki obiyoka oboyaki kobongisa et c'est ça vraiment message nazalaki nango vraiment topartage yango wana bandeko na nga tobi libala mpe bopeto ya mwasi na kati ya libala mwasi aza na role makasi oyo ajouaka e na role oyo mwasi aza nango ya ojoue ezosenga mwasi azala mwasi ya losambo esenga mwasi azala une femme sage et une femme soumise parce que bapapa mpe baa na role na bango fo bajoue na kati wana bango mpe baza na oyo ya bango makasi baza na oyo ya bango e biso en tant que basi fo tosala mpe oyo ya biso fo tobongisa mpe oyo ya biso mpo ezalaka bien mpo mwasi soki afungoli porte efungwani mwasi soki akangi porte ekangani okozala na mobali oyo asambelaka te mais so oza mwasi oyo atelema na losambo oza mwasi ya bizaleli malamu oza mwasi ya botosi mwasi ya respect mwasi ya komikitisa oza une femme sage qui bâtit sa maison porte efungwama te diable mpenza oya mpenza boye mpenza bakuti oyo mpenza wana olende oresista blende na losambo na makambo na bizaleli na yo et puis na sagesse na yo na mambo ebele et porte d'entrée esala te ya bongo ndo mona mibali mosusu ata keya tourne aya zonga abema enfin kuna nazangaka nini kuna nazwaka nini aza mwasi oyo asambelaka aza respect komikitisa aza na soumission mafendakende akoluka nini mobali azongi ndeko na nga je vous assure que chaque chose a son temps eloko neloko eza na ntango ngo erenyaka me ntango mpe nzambe batelemaka mpe na baeffort oyo ozosala mpena nzambe amo nzambe afutaka toujours mpo ozosala oyo eza mokano na ye okokisaka liloba na ye nzambe wana ntika te voilà nzambe apambola biso partout sika tozwami tobongisa bizaleli na biso eyi tozwi libakuba liboso ya kolandanga nasengi na yo kaka osabone mpe osala partage ya video olike esala bien esalaka kitoko nzambe na lola apambola biso tokutani mbala ya nsima je vous aime beaucoup bisous